Excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout le monde entier grâce à Aerotech TV, composé www.aerotech.tv.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission Activité du moment qui est toujours présentée par la vôtre grâce à la Miska. Tous abonnez bien à la siège, base, il y a eu de pèse. Pour nous remettre au sol, on va commenter, voir comment est-ce que le commentaire se prépare pour accueillir, pour nous vraiment leur patriarche, Papa Etienne Tshisekedi Corneille, bientôt là, le 30 déjà, ça sera Jacqueline. Comment est-ce que va commenter Bazar pour se préparer. Mais avant déjà, merci infiniment, celui que derrière la caméra, Jonathan Chang, et pourquoi pas la réalisation Andy Lumisa. Je suis bel et bien au siège de l'UDPS à Limité 10e rue, ensemble avec les combattants. Donc tout le monde déjà. Ah, pour dire musique et chaque boutou n'a habité ce qui est après enterrement et ça la et quand avant. Mais on va déjà essayer un peu de parler avec les combattants ici. Bonjour. Bonjour madame. Bonne santé. Totalement. L'autre qui est na base à de peste comment est-ce que vous se préparer pour accueillir patriarche Papa Etienne Tshisekedi. Oui, toujours se préparer pour accueillir notre docteur en droit, notre docteur en tout et en tout. Nous sommes mobilisés que même s'il va atterrir à quelle heure, nous serons toujours présents pour même une heure, à telle heure, à n'importe quelle heure, nous allons accueillir notre papa, notre président. C'est comme ça que nous sommes mobilisés pour... Mais comment on a chaque jour, tant midi pourquoi, comment tu as chômage au lieu d'aller chercher la banane à Rolia? Non, maman, mon temps il est très important. Tout ça, la misala, tu n'es pas au bisoboy. Tout ça, la misala, tout ça, n'a pas tranché misala. Nous allons à 8 heures du temps au travail. Oui, 8 heures du temps. Et ça, n'a pas 8 heures. Bah, côté 6 heures, bah, côté 14 heures, bah, 21 heures. Dès tout ça, là, en gros, tout ça, là, tout ça, baluka. Photo de beau pour ça, oui, en gros, tout ça, baluka. Ils attendent chômage, tout ça, travailler. Ok, ozongi, bamusupe baki, bazongi yango bozongo na kabato, moi aussi les athées. Merci tous à tous, bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Bien maman. Tout le monde a chaque boutou, n'habité et bembango matin on est comme fête. Toi na mawa, ton dépôt tout le monde la musique et so beta ma boutou nyonso. Bon, selon coutume na biso, et pas na biso so mutu munene lokola yeboye. Hein? Ya bina kanyoka. Te na bina kanyoka te. Lokola yeboye aza mutu munene aza roi. Hein? Mutu aboye na matanga na ye eza lokola fête. Ba oyo bazo yemba musique nyonso zo betama o amati akiti wa ye ayembi. Oli aux attitudes parce que bon ici vraiment baoba tout le monde a fait zo betama fête et tout musique zo betama mote ke bola kisama ke bwana passe ko ante na mutema. Te pona biso tozana no penza na passe parce que lit na biso na ye réussir. C'est que souci na biso ye akufite azana kati na biso eza esprit Tshisekedi lokola azana kati na biso moyen tozana mawa ezate maman donc moi n'avait on est mboa bobe on est na chibela bela zo betama awa na fufu chaque pourquoi bon eza coutume nyonso azana biloko aliaka na selo ba tribu na bango lokola nga na za muluba bon c'est juste une façon la sabat qui a eu deux personnes à baluba na baluba. Secrétaire général na biso za muluba te côté ba combattant to za ba tebele baza baluba te. Bato nyonso baza baluba te ba yaka ba Congo ba yanzi école nyonso IDPS eza pona école nyonso. Soko talata na ibandela IDPS eza kaka baluba nde ba fondé IDPS te. Baki basa bazalaki batebela belanga zokuta chaque poko muloko ngala za muswahili mukongo mungala akolia chibela belanga mais awa soki okay kuna na mama moko kuna zolamba nani mbembe ezo betama mbembe za bangala ba chinois baliaka chibela bele kolia chibela bele za péché te mungala aliaka mbwa babenga ko nakenda gemina kuna babenga ko nani fwali. Merci pour ça nous papa bonjour. Bonjour. Boni. Madame. Namoni oli ya na humeur ya mawa bino oza ko sepela makasi. No maman to linga to zana mawa biso to sepela ko tenir lita papa wa sala atikala biso na accord o moto to ayebi na Congo.
encore on a salé que IDP ça soit pouvoir pendant 37 ans ya lito biso to sala mais si quelque part to linga to za nama mais moi c'est moi to za na ngopo to za déjà ba conseil minute to sali na biso pendant 37 ans mais si to zi pouvoir yango ne to ba nozela na to ba ko to ata mutu mote akunda ye gouvernement ko alukota akunda ete to ba nozela o ya biso mona to diriger pour te ba façon ya mako ya papa to kunda si ko on est mort bien o mérité na ye taka moto asala po démocratie ça na mboko moto asala po moto lelo alata ba veste ba tout alata ba cravate taka de premier docteur apparemment il dépend sango bozi pouvoir mais apparemment bilinga ça m'a bozi ba maîtriser pouvoir na maboko te donde wana yango ne ça faut ça minimum ya pouvoir tangisa makila ko bunda makila ezate voilà c'est ça entre nous et bimi pesa ya mboka to wana ça na parti et ba partout to moni ba mbutu ça na kati ya bino na bino ba combattre IDPS ba combattre IDPS to biso to ça so yena mabe to linto to zo so na zela so lingo ko sa mbutu moto biso mo to sanctionner po biso ne ba ko mbutu to sa ba marche belé na ba ba lo ba to sa ba base de pacification biso to banda ngokala mais on est là la somme to yena désordre okuta mususu aw c'est pas dire que to zo pouvoir to tik biso mo to za na biso mo opposition biso mo majorité ya on est là so yena désordre to katio na to la so biso to sala désordre na kala va yo banda le barale là ça c'est la famille pourquoi pas ko benga entre bien no bande ko bo c'est conseil au lieu ya ko bunda ko panza babiloko ba blessé donc balobani nango scotch là na masoko azoba so muto azoba fa bozo ça ce qui scotch ne baloba mais film ko et là na masoko azoba te so muto azoba fa bo pede na film po ala o éduquer na nous normalement discipline quelque part ça la bien na vie pour ata le temps ça ba na ndako so lingo mais ça vraiment image ya bien te image ça baby mi pena libanda te to le bakanta biso na mi ba batunde ba zongo na ndemo mabe po ba go pasa na ba media ba loba ba mona ne biso to linto zongo il y a des fois beaucoup ça ata bokanga na ba lokate mo boyo ki muto abeta mwa na yo bimi na ngo libanda ko mo loba o abeta mwa po ba laki bien te njoka ne ba kutu so sana makamonde ba na te wa eza na makamne biso a parti biso mo te bino to bon sango te bino tika taka bato bazo ya de na nepo ba bi ke moto akufi héros national makambo na ne salama te na mokeme ba mona ngo jeudi quelque soit bata babi akoya désert ine bino mo ata minuit bino mo na boza bo mona siko ne za moto fele on a tout eko bana matanga ba depuis le 25 donc mona biso te so moto alinga mata moto aya moto moto liboso mais mo fini. Ah oui, merci de continuer toujours. Bonjour. Oui, bonjour. Boni. Madame. À la carte Mabela, il devait vous se préparer comment pour accueillir corps et papa et Etienne Tshisekedi. Biso toza auto se préparer na matière nyonso nyonso esengi pona koyamba ebembe ya papa. Toza na préparation, il y a que 2 le 30 tango ebembe koya awa tozala à mesure ya koyamba ebembe ya papa na biso. Est-ce que on a marié Jean Bolobi FCC cash collègue nous va confrère il y a FCC ba famille na FCC ba doit peut assister bino. Oui, il faut bazala wana. Parce que chaque bouton marqué il dépêche boza bino moko. Toza biso moko te. Il n'y a pas moyen que oyeba que toza biso moko parce que il y a les autres même batu ya la muka baza awa mais moyen manifester que non aza muto la muka ezati. Azo lukaka de façon que ayeba réalité ayeba peu comment on s'organise pour accueillir et bemba papa. Sur wana mbutu entre bino et bino ezate. Et kotika lo zalate. Ezate parce que bino bozala raba plutôt to ki simba tika boy na boy. Non, et kotika lo zalate. Ko sala rani? To pesa abantu discipline. Discipline ya ko tangisa makilo bien discipline. Ya ko tangisa makila te. Omoni soki muntu asali mbeba, fallait kozongisa ye na nzela. Nde discipline to baka na IDPS. Est-ce que vous avez un programme établi, pour banda boye, pour kende boye pour d'accord, pour na jour quoi ekoya? Jour e bemegoya. Programme est salami déjà. To kende na repos. To kola la kunas. Ata 1 heure 2 heures to kola la kuna, pour qu'on a biso kuna na aéroport, to la ata ligola ba moto. Merci, bonjour papa. Bonjour. Bonjour maman. Moi le Baksa par rapport à la préparation, la préparative, il y a Koyamba corps, il y a papa Etienne Tshisekedi. Lobezali pour nanga moni boye, mukolo ya ebime papa Tshisekedi oye ezoya jeudi. Eza mukolo ke bitumba te nini te e mukolo ya kimia biso no to sepela po eza eloko moko to yebaki ke ebime papa ekoya. Mais ndenge ezoya bongo eza mukolo bitumba te kotana na batu te biso no to za na esenko wana eza fête. Na eloko to yebaki ebime papa Tshisekedi ekoya na Kinshasa. Ndenge ezoya na sepeli makasi ya loba onga na zaki nango yango wana.
Merci infiniment. Tout qui est bel ou bien à quatre siège de ma belle à UDPS. Comment est-ce que commenter pour se préparer? Tout le monde a beau n'habite bopeta ngo soara ana 10e ri et autant alimenter mo mate pas tout le monde a wande bazo bongisa bopeto awa tout le monde bazo bongisa ni awa bopeto qui n'est pas évasé fallait banana nous et pas na et ça la mika parce que concert parce que ba karaoke au sala ma awa chaque fois quoi te ko bake ezalaki nango mais wana ya liboso ezalaki muke oyo l'équipe na nini esengo l'équipe batuna motema aya oyo tozo poza mana mawate te oh pona nga mawo ezate na minute nga na koloba ke oyo kutu aza koko papa oyo tozana na minute aza Félix Tshisekedi Antoine ozomona sikoyo esengo tozana ngo eza neti ke tokanisaki akosukela kaka kuna ebimena eme ndenge ezoyawa yango nde esengo biso tozana ngo. Merci beaucoup, merci nous sommes tozana ngo eza que biso moko UDPS tozokunda papa na biso parce que tolobaka avant mutu mususu akokunda papa na biso to kaka biso c'est que maloba na biso et la tinzoto c'est que esengo na bino mariage bino FCC bozo kunda ensemble papa bon mariage na biso tozo kunda ensemble mais UDPS en tête nde loko to banda ko welela ngwana UDPS mais malgré boza kolora maîtriser ça bien te toza bien parce que bazo ta mon idéologie na UDPS ce que libanda wana tokozana bien te parce que biso moko UDPS tozana opposition UDPS azana majorité ce que sali et loko solka au papa et biso le peuple d'abord tokobetela o maboko UDPS na majorité na opposition mais bien on est bosi pouvoir wana zo ke musika mama wana community makama politique pona ngana obia biso tozana esengo mutu nyonso ko ya po ale le papa Tshisekedi aya to tokosepela na ye tokolinga ye to vana esika moko to ya na ete oya la mutaka mususu bo tokobenga na mataka babenga na mutu te tokobenga na mutu te mutu tokolinga te aza mutu akoya na bitumba tokolinga te mais mutu akoya na kima ke to le esika moko tokolinga yo vraiment kotika net ndeko na biso ate ke yo zala mpanzi kuna koya te bilo wana na net nga vraiment na zala kuna te na UDPS eza na ngote bilo wana UDPS tozolanda président o tozana abi topo na mutu te président za na ngote soko tali très bien président na côté le malaye musapi eza boye musapi wana ezolinga ke biso nyonso tozala bomoko façon musapi ya wana nde objectif ya président yango wana yango biso tango toye ko comprendre biso nyonso fo lokola tolingi ye toponaki ye il faut tozala semana ye ke biso nyonso ba congolais tozala bomoko oyo eza matanga mutu nyonso akoya na matanga aye na matanga babenganaka muntu te tout c'est sur te bon eza matanga eza show ya moto soki muntu aye na mindindi tokoboyeke no alia mindindi te ubie soki muntu aye na nyau tokoboyeke no alia nyau na ye te na nyoka na ye ubie kama nyoka tokoboyeke no ubie tunyoka ya mike wana tokoboy muntu azolia eloko oyo asepelaka nango tokopekisa muntu te ozo comprendre madame eza nde wana il ne peut même toza ini toza bomoko yaya. Merci beaucoup. Là, c'était bel et bien au siège de l'UDPS à Limité 10e rue. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de ces numéros. Merci infiniment à tous ceux qui étaient branchés. Composez www.erotech.tv.com. Abonnez-vous massivement. Merci infiniment à ceux qui étaient derrière la caméra, Jonathan Tianga et pourquoi pas à Andy Loumis à la réalisation. Quant à moi, grâce à la Miska, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.